Bandeko, mboka ya ndenge nini, mboka ya ndenge nini, même des enfants mineurs va comprendre que en RDC les gens ne travaillent pas, les députés, les sénateurs ainsi que les ministres. Et personnellement, je me demande si on lit Tshilombo, je me pose des questions si vraiment Tshilombo réellement au lit a un sommeil paisible, doux et agréable. Je me pose cette question. Est-ce qu'il a un sommeil doux, paisible et agréable après sa douche? Quand on a la veste, vraiment on a des enfants mineurs, qui est une assemblée, on a parlé du peuple. Monique, député basalaka rien, bazo foutre merde. Parce que bandeko mboka oyo batu basalaka. Mboka ko saboite. Mboka oyo batu basalaka. Et mais ko saboite. Donc député asalaka na été, sénateur asalaka na été, ministre asalaka na été, président pigeon voyageur. Ah, Adzambe. Pourquoi na mutu moko kakala za suneti ndenge nini a bloqué binotu. Lelo namoni nane je crois mozitu ayoka makambo oyanga abandi ko loba sikoyo ke eloko ati bosito kotala na mboko yo eza défense. Adzambe. Ngasi unaza ko loba, soki naza ko loba. Bozo li loba ngana zo considération. Avato sa leloko moko guerre ni yango esilaka te. Des années. Est, mais parce que défense n'a pas beaucoup d'habitude. Armée n'a pas beaucoup d'habitude. Armée doit dépendre du ministère de la Défense. Il y a un peu de musique dans le balelo que total nano problème il y a défense. Tant que problème il y a défense et zana maboko abapaya.
ndeko boke na bino élection te soki défense ezana maboko ya paya mais boke na élection pour ça nini parce que yé mutu a défense wana akotia mutu na seni bolinga te akotia na seni même si ba voter 2 personnes mutu a seni wana revolver lobanga soka sa lobinga mundela osala oni soki seni ya mboka na bino elobi ke Tshilombo mundela osala oni comme preuve banda 32 ans Mobutu to ye pena ba oyo mozomo na bino mo okay soki ka wala esili ils ont passé ba de kunanga. Donc le pouvoir n'est pas tant de toute façon et pas nani dictature ya li pouvoir est décentralisé. Mobutu kuto zaki na ye azalaki ezaki armée ya biso moko bana kolomboka mais comme le pouvoir était centralisé nagamwa lobby moko ya banani to sala kilone même pas hôpital moko na 32 ans wana bakasai babenga po balo bananga Olive Lembe asala hôpital moko na Kinkole mais osaka na te na ibati na ba photo yebisa ba madame na bino atina ba photo ba kikuna na ba photo ngoyete et na bengi bato ba confirmer nga ba bi hôpital moko somo oyo mutasali 32 ans akwai ko sala ngote que notre kingakati propriété donc Kagame Kabila baleki Mobutu na mayele baleki Tshilombo na mayele baleki batu wana nyoso na mayele Kagame azo yiba tala mboka na ye biso ki bima na Dallas na Dallas obimi ka boy hotel omona ya Mobutu ok na New York omona hotel ya nani ya Mobutu moteli François Mitterrand na mboka na biso azana rien hoteli Macron na mboka na biso azana rien mais ezana batu pe oyo baza malade bazo komisa pe mutu oyo ko tonga hotel na ba Dallas na ba New York chez lui les enseignants n'étaient pas payés. Nani Niama. Toloba, Nani Niama. Mitterrand ou bien l'autre. C'est clair. Mboka na yo, bato baza payé. Oko somba, oko tonga, oko somba, ba teglo na primo kwa ko sakanate na Dallas. Ok, sous na New York, pare, wana na tangi mi bale. Toke na banda kote. Ndeko, nga. Mutu oyo azana pisurute, mutu azana mutute, nga kumisaka ite. Mutu oyo yo, aza barbare, na kumisaka ite. Soki yo kumisaka ye, continue kumisaka ye. Omuna otana mboka ndenge zoke. Olive Lembe, azubo wapi. Olive Lembe, bazo yipsa me, faut mon hôpital. Faut mon hôpital. Na mindele ba sakuna. Moi c'est moyibi, yebe moyibi, mais asali to abibo tele longa na sali. Oyo yo bino wa Congolais boko kwate. Oyo mo konzilema saki 32 ans akoki osala yango te. Bande onanga de 60 à 65. Ba compagnie nyonso ya Kinshasa na Kinshasa la RDC et ba bilance. On a tra dispensaire na ba bilance. TCL, au TCZ dispensaire na ba bilance. OK na ba banque ya dokolo. Dispensaire na ma bilance. Ok na Air Zaïre. Dispensaire na donc moi mon père lorsqu'il était malade, ambulance pour te rejoindre na Naku et zoke na ye. Et biso soto nous batabis, to kotala kaya kuma na lerin. Oh na 5h30. Na 25 to na 30 ye. Alors coup d'état, oh ya zaki na atiki 13 milliards de francs congolais. Un franc congolais à cette époque c'est là qui 2 dollars. Donc, au lieu de 13 milliards, multiplié par 2, il a laissé plus de 26 milliards dans la caisse à l'État. Et dans 97 caisses vides, il n'y a rien. Ndeko, non, yo, au fin de yo, comme ça, voyez, un criminel, un assassin, yo, je comme ça y est. Mais est-ce que c'est normal? Donc, c'est normal. Et ça, tu me dis que Tshilombo. Est-ce que tu as ça normal?
Hein? Ça fait mal tilom. Est-ce que tu es normal? Ah, violent Ginda. Ah, violent Ginda. Congolais, Congolais, derrière Katumbi. Congolais derrière Kabila. Congolais derrière Olive. Mais bisomoko sima ba Congolais tozaka. Ngana ibisa bino. Et loko moko oyo toko bundela na mboka na biso eza défense. Armée. Tant que eza na mboka na biso te, mais biso kene élection sani. Kabila aye na kini mikolo azotama na kimia défense na mboka na ye. Angola, on est Angola. Police, côté peuple. On a beaucoup de coup d'état. Nan militaire, armée ya bango. Mais dans le monde entier, armée étrangère, et ça qu'on a beaucoup et aux autres du mapé, au corps, na Kabila, armée ça m'a beaucoup naïe. Alors, nani Niyama. Hein? Nani Niyama. Kabila ou bien l'autre. Popona, oh Niyama nani. Bon, Kabila a tangate. Mais ça m'a yélé. Avec yo. A besoin de pouvoir, mais armée dans l'anga. A yébi pourquoi lui armée dans l'anga. A go plus même police. Mais armée lourde, ils ont l'armée. Neko. Nga na kufila ba kundanga awa. Mais si on a tali mboka oyo nga na uta, et puis ça va passer. Même yo talanga aux pouvoir au benga to no sa na oyate. Ah non. Na ko suko vivre plein de salité no na te. Talabana, bana mike, bana minere, bako kotira quelle honte, bako kotira bino ti na katia ya assemblée. Talaba bu minene. Ozo sala rien. Kakoloba, koloba na kolo. Na otina koloba. Olombi dépasse na bana azokanga. Concert na yo ya le 27. To uti obenga gouverneur na bino. Obeta na bandal. Hein, olombi de obeta na bandal. Awa ko awa mtu wa obeta wazate awa mtu wa obeta wazate donc to banga ba plainte ko bisa wana ba mususu parce que olombi daza mtu bo awa bozuye ko ti azo songa akoti na l'hôpital bon azongi so pe okufa akufika bandeko na ba famille na biso juste tina bakini batongo to ba malhonnête bango to ba malhonnête de menteur nazala ndeko so ya nani nazobondela pona ya wari papa ndeko nanga quelque soit ndenge nini ingana tilwa likamuni papa bi ah papa na pesa mbongo boni atonga ndako madame akenaki po akilo kota na ndako grand frère Kimi hein grand frère asani ni Akimi pas ces zakuna oui mademoiselle kakuna régie des eaux nous supprimer mon consus so amoni baso komaka onda ko ezana bana poto onda ko ezana bana poto onda ko ezana bana poto ale ba oya na ndako alikoko oyebi ke sanzele ki ofutaki te ofutaka ndamu so peut-être ah te dale balongolele ko ya mai pakela mo oh ah koko benga na bana basana poto benga ba oh na yebi no bana basana poto benga bango yebi sino ko benga bango tina mo tia makelo wana donc régie des eaux azo sa ba resansi ba ndaku nyonso oyo bato basana ba na poto donc facture même c'est le cas ba ya kaka ba mo ba tina na biki moins au pesa ka avance oh non au pesa ka avance ba ko chaba ke tale ba le ko ba kino tango benga na poto bana ba ah mais maman faut sokola Olomide a remis le 27 octobre 2021 na Bandal. Mais c'est si. Awa concert est annulé. Olomide transféré ma kamona nyoso na Bandal. A remis na Bandal le 27. Donc ba on faut des ça ticket, ba na kata ça ils ont un problème té bon côté stade municipal, pas biso betaka balle to to ba jeune. Bon kende kuna concert des akuna. Voilà. Bato bazana poto basomaki ba billet pour un concert bo futa ticket bo kende kuna na kini concert za na Bandal voilà to ça que ba deux fois trois fois té concert za na Bandal bo na ndawo kuna bo on pesa bato ba kanda su ndenge ni vraiment comment go tika bato calme té alo bandeko
On a zone Sabino, nani Maman Hortense Goma Masunda, épouse du président Kasavubu, née à 2023, Tina 96. Voilà, Obaïba qui était Maman, la première dame, il y a le Kumu, Yeyo. Oyo Kimo Yibi, Baïba Kiamote. Kimo Yibi, Yena Mbaye la Ye, Baïba Kiamote. Voilà, l'état pour t'attirer na nyongo na bango. Voilà, Maman Hortense Yewana. Voilà. Il faut que ça photo ernyoso parce que batumsu ba yebaka. Ezali ti ba mama na bino ya ba première dame te mikolo ba ko bunda moko ba refouler l'avion aki de super. Voilà. Yeyo. Ndeko ngana kumisaka na kamwa ka mutu fa kumisa voyou, mutu fa kumisa criminel, mutu fa kumisa assassin. Yo tatolo na mama na bio bazali ba yibite ba ba assassin te, yo fa kumisa assassin na criminel. Na moyibi. Et c'est un gire, mais ça va gire. À côté tonga na kinkole, au putain ko sakanate, et c'est un gire. Kabila à côté tonga na nini kuna, mais c'est un gire. Et c'est un gire. Kagame a bongisi Rwanda, mais c'est un gire. Et c'est un gire. Kagame a eu mort combien d'années, mais tala. Tala Rwanda. Eh, Nzambe nangaye. Nzambe. Alors, total total rame. Je me rappelle. Nakanisi. Recevez-moi papa et maman Olangi. Nele kwa papa et maman Olangi. Papa disait toujours. Papa langa banako batande. Le jour où nous aurons un président. Mokolo tokoza mokonzi ya mboka. Il connaîtra Jésus-Christ. Oya koyeba Yesu Kristo. Le Congo changera. Congo ekobongwana. Le temps est arrivé. Congo ekoki. La promesse est accomplie. Et la kama ekoki sama. Alléluia. Amen. Alléluia. Omoni bazoba. Omoni bazoba. Non, ba bino kikasa ko zala musala Nzambe te. Omoni bazoba. Babi promesse Nzambe ko ki batini biso mutu moko. Oyo bana bazako kilo kota tina parler du peuple. Yezo komisa ye. Alors, yepe kuna seki. Alors, ndenge nini mboka ko za madame. Olebo condamner oza moyibi pouvoir ko yiba. Tala mo sala. Tala ba betri ba bona na bakasa ye. Sona bandiko. Bon, na ebite soki pe vidéo ko leka, soki ko leka bon Nzambe azolo kumu. Voilà. Soki vidéo ko leka Nzambe azolo kumu. Ya mawa. Nzambe nanga ye. Alors bandeko nani mwana mwasi oyo bauti obomaye na Afrique du Sud. Mwana mwasi oyo azaki koyemba banzembo. Il semblerait que azaki na camarade de pe na koyemba bien, mais jalousie ekoti empoisonné. Donc mwana biso oyo azaki marié auti okufa na Johannesburg. Donc babengi nga baoyo yebisanga basi bakundaki ye. Donc aza suna biso te, aza sema belé. Donc mes condoléances à toute la famille. Voilà. Et alors tokende siko wapi na buzoba na awa. Voilà. C'est que Rami Mutokati. Rami de Kati, nga message yango ya confirmation. C'est que wana Rami de Kati. C'est quand on fout Rami de. Pas mal, Ekati yo Ekati nga. Ekati n'est pas na nga message yango ya configuration. Aussi aujourd'hui déjà ni unité. C'est qu'on n'est pas non de Rami Kati. Donc Ekati yo to Ekati nga. Nazo tuna Ekati yo to Ekati nga. Ekati n'est pas na yo. Bona nini? Et c'est problème ya nini ya gouvernement makambarami wana na yebi nga population na raia na votaki Kisekedi ngai na votaki na kena na enrôlement na voter Kisekedi okatanga nini rameza ezani makambo na bango kuna ne bayebi gouvernement makambarami soki ezani donc sikoyo na 1000 francs yo tikala nango ngana sina tinda lio unité ngana sana problème yakana eza problème na obibo eza des problèmes na obibo osakalanga te zongisa 1000 francs zongisa 1000 francs wana zongisa olekangaka unité kaboyeka ngana lio unité te oyo eza pouvoir na ngai nga na population na votaki Kisekedi po apesa biso pe
Félix Tshisekedi pour appeler sa mission Amani Kiswahili. Na peut-être pour le master biso bana bozo sala sakate ya population de bango kuna biso na bisayo kende oye bisa réseau kende bisa RTL soki Orange soki Vodacom ba solo na gouvernement biso population toboyi makambo ya rambi toboyi yango yo kana bisa yo kebaka ezanga ite ezanga kati Tshisekedi wana lobi ba kokuna nde ba makambo ya rambi oyo eza Nord Kivu nayoki oyo eza Nord Kivu pesanga ta 500 francs vie ozwika 1000 francs nyonso kaka pesanga ta 500 est-ce que oyokaka te oyo pasi tozozwa biso me petit na yo vie nazovanda awa monsieur ozwika 1000 francs nyonso kini obosani ke papa Tshisekedi tango akotiki na pouvoir alobaki le peuple d'abord mais peuple yango ezosala 1000 francs nazia bandeko to continue kotala biloko ya biso nde na bino Olomide akobetela bandare donc quel que soit ndenge nini Olomide akobetela bandare botala moto azonyokola bino tala ntango ndenge azali tala bomoni azoseka na ye aoseka na ye arme eza na maboko na ye aoseka na ye nzambe na ngai ya triste bakongolais kaka koloba toyoka ye oh là là bakongolais kaka koloba elo mosusu te kaka koloba mindondo D'abord, j'étais en train de défier tous les députés nationaux. Sauf moi, nous sommes 500, donc je me soustrais d'abord parce que moi, je vous dis la vérité, mon enfant n'étudie pas à l'école de gratuité. Si les 499 peuvent venir devant votre chaîne dire que leurs enfants étudient dans l'école de gratuité, je vais soutenir. Parce que la charité bien ordonnée ne commence pas au ciel. Semble-t-il qu'elle commence par soi-même. Si le ministre a son enfant à l'école Mabaya à Mombele, je vais soutenir la gratuité. Si le ministre Tony a son enfant à l'EP5 ou quoi à Lemba, ou à la tenue de Lemba, je vais soutenir la gratuité. Mais si les enfants sont dans des écoles où ils payent cher, c'est pour que les enfants, nos enfants, terminent dans de bonnes conditions et qu'ils viennent coloniser les autres enfants. Et ça, je ne soutiendrai pas. Bon, je ne soutiendrai pas. Parce que moi, je suis l'enfant d'un enseignant. J'ai grandi au village. J'ai étudié à l'école du village et je suis venu compétir avec les autres universités de Kinshasa. Alors, si on doit créer les castes éducationnelles, où il y a une catégorie d'enfants qui bénéficient de la bonne formation et que les autres soient envoyés à la gratuité suicidaire, je dis bien gratuité suicidaire, je regrette. Mais j'attendrai. Je sais que le président de l'Assemblée devant un choix entre ma question orale avec débat et l'invitation du ministre. Si le ministre sait que ce qu'il fait est bien, avant que la gratuité vienne, avant que l'invitation vienne, qu'il se saisisse. Je vous dis encore que même le système de paiement pose problème. Vous savez que... Alors, tango komi makambo ya paiement, allez, changer makambo, balingi susute. Ndeko na ngai. Minute etikele moke toyokana no mama on. Plus d'un tiers du Libéria a été vendu à des investisseurs privés. Selon une analyse de Right and Resource Initiative, une coalition internationale d'ONG basée à Washington, la République démocratique du Congo a signé des accords avec des propriétaires étrangers pour céder 48%, 48,8% de ces terres cultivables. Le Mozambique a signé des accords avec des exploitants étrangers pour 21,1%. Presque 10% des terres du Soudan du Sud, selon les experts norvégiens, et 25% des meilleurs emplacements autour de sa capitale ont été vendus à des investisseurs après que le pays a acquis son indépendance en 2011. La Chine a obtenu un agrément avec la RDC sur l'exploitation de l'huile de palme
pour des biocarburants sur une étendue de 2,8 millions d'hectares. Quant à la part exacte des achats massifs destinés à biofuel, les experts sont partagés. La Banque mondiale a calculé qu'en 2009, 21% y étaient destinés, alors que l'international Land Coalition estime qu'il représente 44%. La multinationale de Sud-Corée, Daewoo, a prévu d'acheter la moitié des terres cultivables de Madagascar, et des émeutes populaires ont conduit à une annulation du contrat. J'ai lu seulement une partie. L'Afrique, là, on te met dans les nos terres, là, ne nous appartiennent plus bien. Bon, je vous ai lu simplement un extrait de ce livre. Je vais le consommer petit à petit. Al Gore, le futur. Totangaka, c'est en lisant qu'on apprend. Je vous dis. Et prochainement, je vais vous lire ce livre. J'ai découvert beaucoup de choses. Hein. C'est Tshisekedi ou le combat pertinent pour libérer le Congo-Zaïre. Question à l'UDPS d'Évariste Chimanga Bakadiababu. L'Armatan. Je vais lire ça pour vous, une partie un peu, mais je vais le consommer un peu malin, mais pour comprendre un peu l'UDPS. Ce sont des questions posées à l'UDPS. Waouh! Chez nous, les livres coûtent excessivement cher. Mais quand on a la chance d'en avoir un peu, d'en profiter, on lit. À bientôt, hein, pour une nouvelle émission. Alors, bandeko, bamindele babomba na bango te. Makambo oyo bazosala, bazokomaka ngo partout. Donc, balobi, c'est en lisant qu'on apprend. Donc, oyo Congolais basigna makambo belé. Donc, makambo biso oyo ba député na biso bazolobaka, eza makambo te zosala na mboka na biso. Bandeko nanga. Makambo oyo zosala na mboka na biso, oyo bango bazolobaka eza yango te. Yangwana bandeko batunenga pasteur yo zolobaka eza difficile to récupérer mboka na biso te, oza négatif. Ngabi bo comprendre ba langage na ngati na négatif te. Mais nyonso biso ki na Bible. Bible na biso boye. Une maison divisée contre elle-même, cette maison court à sa perte. C'est clair. Congo est divisé. Nous ne sommes pas unis. Et tu récupérer mon dégât. Pour te récupérer, il faut la unis. Or, dans le cas d'espèce, actuellement, il dépêche à Bano Boba Congolais. Mais c'est qui, hein? Il dépêche à Bano Boba Congolais. Non, l'action monté. Aïe, 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 aïe. Place les ATP minutes et sili. Nenga ko la Sabino Ango. Aïe, 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 aïe. Le roi Toulaï na Mateya. Et Sili, Nabina Alexa, oh yo bon, on a la même vidéo sur l'opi pour Alexa. Non, t'as mis l'obé là. Messieurs. Tu n'es pas cool. Je peux pas être cool avec toi. Mais sois cool avec moi. Moi, je peux te pistonner. Je peux te pistonner. Toi, tu es villageois. Tu parles un mauvais français. Un mauvais là. Tu parles un mauvais. Non, j'ai gardé le et là parce qu'il peut voler ça. Honorable Mabanza. Il a un esprit de vol. Monsieur, toi tu étais à l'accord de Lusaka, tu étais là? Lorsque le professeur Munguludiaka est venu avec beaucoup de documents comme ça, il montre à M. Mobutu assis sur la table, M. Munguludiaka arrive, moi j'étais derrière M. Munguludiaka. Et lorsqu'on a signé l'accord par 00 numéro 668, signé au Santé. Monsieur, toi tu as fait des vidéos sextapes. Est-ce que je parlais des vidéos ici? Tu nous prends comme des corps. Donc nous n'avons pas de capacité de faire des vidéos. Mais si moi aujourd'hui je décide de faire des vidéos, dans l'émission, il y aura de filles, trop de vues dans YouTube. Défendez des valeurs. La salubrité. Vous devez retirer sur. Il n'est pas à mon niveau. Moi, j'ai porté des boutines. Il doit d'abord dire ça clairement. Tu n'es pas de votre vidéo du sextape, mais ce n'est pas. Vous ne devez pas. Jamais vu dans ce genre de vidéos, ce sont des montages.
C'est un montage. Quel montage? Ce sont des montages. Tu vas l'appeler des films de Tintin, des dessins animés? Moi, j'ai fait. Tu as... les stratégies techniques. J'ai fait des réalisations à l'INA. Monsieur, laisse-moi. À la RTNC. Laisse-moi. Il y a le public. Des montages comme ça dans votre parti pour nous salir. En tout cas, il y a le public. Vous paierez des conséquences. Moi, je suis posé. Ouais. J'ai mon argent, je suis posé. Nous devons chuter. Si tu Ok. vas ici, monsieur, Ok. tu vas avec ces genre de personnes. Non, retirez d'abord. Intéressez avec moi. De l'indexer. Moi, je Monsieur, suis ce caractère. monsieur, toi, tu as des boutons. J'ai été dans la 10e Tu as la face. J'ai fait des... La face a des boutons. Moi, je n'ai pas des boutons. Toi, tu es mon solo. Je suis Shiloka. Tu as des sons des boutons. Regarde, sons des boutons. Mais c'est parler à base de foi parce que le salive là, ça peut me donner les pouvoirs. Balancer un élément. Moi, je t'appelle. Tu vas venir sur le plateau. Toi aussi, tu peux me demander chez Bokeh, tu peux me demander aussi chez Monkia. On a travaillé ensemble. Nous revenons après cet élément. Nous revenons après cet élément. Tu es trop agité, mais. Oyo boye bomoni wana ba honorable, c'est-à-dire ba député. Ah, Kagame ose kabina na kabina. Tala. Musala ba congolais ka ba discussion ko swana. Mususu azo ba kana lati boye musu ba honorable ba député. Quel mboka ba ndiko na ngai? Mboka mali. Bon bato abo ko récupérer mboka. Bato abo. Kena FCC plus de 10%, pardon, 90% sont des Congolais. Même 95% sont des Congolais. Dans le Parlement, 90% ba Congolais. Pardon, l'Assemblée. Kene na Sénat, 90% ba Congolais. Bon ba zimino ka ilo moka armée ba chango ba simbi ba le ba nozo ba finance. Donc et l'autre côté ba ndekunanga et l'autre côté ça mawa. Alors ba ndekunanga na sukisi. Pour na sukisa na bina bino boye. Oyo ba yebi Olomide. Ba yebi sa ke pasteur Dinabanza atini un message en oyo. To so sola na gouverneur. Donc awa okotika la ko beta te ana poto. Donc kende ko beta na bandai. To benga ki gouverneur to yebisiye accordé nani oyo sataniste oyo nani ba to fonge bon c'est pareil sataniste Olomide abeta ni na bandai na problème te era mboka na yeke mais awa ko boko tira ko beta te awa jamais awa tira ko beta te Olomide sozo continuer ko ya awa tangu bato bazo kufa yozo ya ko luka ko bina tangu bazo yiba ba minéraux yozo ya ko distraire bato ko bina et ko sukilo mabe. Chaque chose a son commencement et sa fin aussi. Et ko sukilo mabe. Sakanaka. Comment mboko etondi kita bato bali yakate. Mboko etondi kita bato bali yakate. On a du mal à trouver la nourriture mais c'est pas possible.